Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. On vous reproche de quoi? Merci pour la question, papa. D'abord, naza opesa mbote na bandeko na nyonso. Bandeko nyonso ya Kongo na opesa ba mbote. Mbote surtout na bawo nyonso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo. Ezalaki vraiment concerné na ngai te, mais ekolata nde ngai. Et ba oyo penza ba monaki ke o peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki balobi que au salinini. Problème ni bakangeli. Na sali album na ngai depuis longtemps na bunda ibika ni to travailler ka to sala album na bisa prendre du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens petit à petit to sala type album na yo sila. Na sali album na ngai sili na misaki nzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment et nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai. Et puis nako imisa nani et papa solution et banzembo ezobi malé mezo kende ndenge wana et mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nanu mixé nanu te siko ebimi ndenge nini disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango et bazui yango bakie ko balancer ona lelo ikomika likambo kaka boy il faut ka kotia na réseaux sociaux likambo ka muke kaka boy ata luto kwa il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzembo ba balancer kuna exactement na image te da sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps et ben nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa oui interprétation ni nozo pesa na nzembo etanazo ba trahison bawo ba trahisangai. J'ai beaucoup fait. Ezala ba camarade, ezala ba oto sala na bango misala, ezala ba ona lança. Ti lelo oyo boye. Na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo. Mais ezali problème weza ko choquer ba ba kimanga et tout ça. Président, donc on vous voit avec la chanteuse Tchalamwana. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Bon, écoutez, nous suivons les dossiers depuis hier. Les services de sécurité, les responsables, les autorités nous avaient déjà promis pour sa réalisation depuis hier, mais il y a eu des petits problèmes au niveau de réglage administratif. Donc, ça a été concrétisé ce matin. Et on nous a effectivement appelé pour aller la récupérer. Nous sommes toujours aux côtés de tous les Congolais, et quelque beau que ce soit, à partir du moment où ils ont des problèmes, on essaie de les suivre. Et nous remercions pour ce faire les services, notamment l'ANER, l'AG, ses services, son adjoint, le conseil spécial du président de la République, de l'oreille attentive. Et maman a été bien traitée, elle est un peu fatiguée depuis hier, et donc bientôt elle va regagner sa maison. Tout va bien. On vous reproche de quoi? Merci pour la question, papa. D'abord, naza opesa mbote na bandeko na nyonso. Bandeko nyonso ya Kongo na opesa ba mbote. Mbote surtout na bawo nyonso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo. Ezalaki vraiment concerné na ngai te, mais ekolata nde ngai. Et ba oyo penza ba monaki ke o peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki balobi que au salinini. Problème ni bakangeli. Na sali album na ngai depuis longtemps. Na bunda ibika ni to travailler ka to sala album na bisa prendre du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens petit à petit to sala type album na yo sila. Na sala album na ngai sili
na misaki nzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai et puis nako imisa nani papa solution banzembo ezobi malembe ezokende ndenge wana mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nanu mixé nanu te disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango bazui yango bakie ko balancer ona lelo ikomika likambo kaka boye il faut ka kotia na réseaux sociaux likambo ka muke kaka boye ata luto kwa il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzembo ba balancer kuna exactement na image te da sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps et bien nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa oui interprétation ni nozo pesa na nzembo nzembo etanazo ba trahison bao ba trahisa ngai j'ai beaucoup fait ezala ba camarade ezala ba oto sala na bango misala ezala ba ona lança ti lelo oyo boye na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo mais ezali problème weza ko choquer ba ba kimanga et tout ça. Président, donc on vous voit avec la chanteuse Tchalamouana. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Bon, écoutez, nous suivons les dossiers depuis hier. Les services de sécurité, les responsables, les autorités nous avaient déjà promis pour sa réalisation depuis hier, mais il y a eu des petits problèmes au niveau de réglage administratif. Donc, ça a été concrétisé ce matin. Et on nous a effectivement appelé pour aller la récupérer. Nous sommes toujours aux côtés de tous les Congolais, et quelque beau que ce soit. À partir du moment où ils ont des problèmes, on essaie de suivre. Et nous remercions pour ce faire les services, notamment l'ANER, l'AG, ces services, son adjoint, le conseil spécial du président de la République, de l'oreille attentive. Et maman a été bien traitée, elle est un peu fatiguée depuis hier, et donc bientôt elle va réunir sa maison. Tout va bien. On vous reproche de quoi? Merci pour la question, papa. D'abord, nous avons fait ça. Mbote na bandeko na nyoso. Bandeko nyoso ya Kongo na pesa ba mbote. Mbote surtout na bawo nyoso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo. Kwezalaki vraiment concerné na ngai te mais eko latande ngai. Et bawo yo penza ba monaki ke peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki balobi que au sali nini. Problème ni bakangeli. Na sali album nangai depuis longtemps na bunda ibika ni to travailler ka to sala album na bisa prendre du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens petit à petit to sala type album na yo sila. Na sali album nangai sili na misaki nzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai. Et puis nako imisa nani papa solution banzembo ezobi malembe ezokende ndenge wana mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nanu mixé nanu te disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango bazui yango bakie ko balancer ona lelo ikomika likambo kaka boye il faut ka kotia na réseaux sociaux likambo ka muke kaka boye ata luto kwa il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzembo ba balancer kuna exactement na image te da sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps et bien nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa oui interprétation ni nozo pesa na nzembo nzembo etanazo ba trahison bao ba trahisa ngai. J'ai beaucoup fait. Ezala ba camarade, ezala ba oto sala na bango misala, ezala ba ona lança. Ti lelo oyo boye. Na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo.
Mais ils ont des problèmes où ils ont choqué d'abord Kimanga et tout ça. Président, donc, on vous voit avec la chanteuse Tchalamouana. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Bon, écoutez, nous suivons les dossiers depuis hier. Les services de sécurité, les responsables, les autorités nous avaient déjà promis pour sa réalisation depuis hier, mais il y a eu des petits problèmes au niveau de réglage administratif. Donc ça a été concrétisé ce matin et on nous a effectivement appelé pour aller la récupérer. Nous sommes toujours aux côtés de tous les Congolais, et quelque part que ce soit, à partir du moment où ils ont des problèmes, on essaie de suivre. Et nous remercions pour ce faire les services, notamment l'ANER, l'AG, ses services, son adjoint, le conseil spécial du président de la République, de l'oreille attentive. Et maman a été bien traitée. Elle est un peu fatiguée depuis hier, et donc bientôt elle va regagner sa maison. Tout va bien. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.